biso bandeko ya disok tosangana ki lelo pona kumanyola mayematali loi électorale ndenge ezali kosalama na Assemblée nationale ya yambo tolobi boy loi wana oyo esalemi sikoyo bandeko ya FCC na bandeko ya Lamuka ba député bazalaki na katite ya mibale pona kosala proposition de loi ndenge ezali wana bato basalaka yango ezali député ba député te député moko ba sénateur te sénateur moko wana proposition soki uti na gouvernement projet wana ye na gouvernement banda to banda maponami mbala nyonso projet utaka na gouvernement mais mbala oyo lokola ezali keza proposition de loi et salami ezali député asala ou sénateur mais boni to kamwe initiative ya mbalo ya kosala loi motuna ya monene yango nani asali yango mokanda likonzi elobi député moko mais to kamwe toyoki 13 personnes groupe de 13 tomituni groupe de 13 ezali nini parti politique association commission parlementaire yango eza nini ou bien yango moko ezali kaka ndenge ezali wana tokamwe mpo na groupe yango ya 13 na bato baza ba député te baza na groupe de 13 pe tokamwe lisusu yango tolobi na citoyen Mboso ye président sadi makambo pe ezoleka na mboka na biso esalama nano te même soki bolingi boboma constitution yango ou bien bolingi bopasola yango bopasola parce que esalama nano te mokanda likonzi elobi député moko to sénateur moko pe ba député yango pe ezali mpo na valeur na personnalité na crédibilité ya institution na bino oyo tobengi Assemblée nationale nga moko nazalaki ministre ya parlement esali nga pasi namona proposition de loi balobi groupe de 13 pe 13 bavandi liboso na baye baza ba député te baza ko souffler bao bavandi koyebisa bango na mato c'est toute une commission mais na loi ekomami te na kati ya mokanda likonzi ezali te lokola ndeko na biso kuluto ya ngai yari tomba lokondo azaki député atiki biso lelo molimo mwaye mopema na kimia mais talo ya zate elingaki abenda ba député bazali député moko pamba moko ndenge mokonde elobi azui proposition wana ya leki yambo akombisi yango ya yi mais 13 esalama nanu te pesa na constitution te yango tolobi même cour constitutionnelle ata eza ndenge nini batala déjà ndenge makambo yango ebandi ntango ekokoma mpe tokoki kosaisir bango le moment venu mpona kolakisa bango ke ezali en tout cas constitutionnel te makambo esalami wana e biso tolobi mpona biso en dehors ya aspect politique oyo bandeko ya Lamuka badepute ya Lamuka babimai baa na kati te na bandeko ya ba FCC oyo esalemi kaka na bato union sacré mpona mobeko na bango tobakisi elema ya mibale ke mpona biso lokola viole constitution na makambo maso e mokanda wana etali biso te na moke yango tosengi na bandeko awa tokokende mpona vendredi sitting na vendredi eza nini ezala mbongo ya biso arambo bazwaka fo leta azongisi biloko ndenge bimati motuya tokokende wana mpe mpona yango ezala ndenge toza wana tokomi sitting eza nini yo lembi ozongi oyo koya ye na mai tokovanda wana ti bayeba deja ke toboyi mokando ezali na kolanda mokanda ya constitution te mokanda likonzi te po esalemi seulement na bandeko ya union sacré ya koluka koboma mpona kobebisa mboka tosukisi na kolobaki etikali mikolo 520 bao bazali wana bazokonza mboka na ko ndenge bazosala bayebaka etikali 520 jours pe tolobi ya motuya biso glissement ezali te même ya seconde moko biso tokoyoka yango te tozokende tolingi maponami ya malamu ya kimia yango tosengaki ke ba réforme
ezala biso banso tovanda po totrouve yango consensus ya bareforme. Mais yoko boya consensus kolobi bato baza libanda baya te. Mais na groupe de 13 bato bazali ba député te baza na kati me bokotisi bango na kati. Esalama wapi? Yango makambo ya somo wana tolingaki koyebisa ba congolais bayebake awa tokotambola vendredi toyeba déjà que loi électorale wana etali biso te po ezo violer constitution na règlement intérieur pe groupe de 13 ezalaka te. Soki balingaki ba honorer molimo ya kulutu na ngai Yaya Aritoma Lokondo fallait ba pesa député moko a ondosé yango po ezala na molongo o esalemi ezana molongo te pe tosengi na bandeko bobanga te vendredi totelema mbi pona kotambola pona mboka na biso oyo ba irrégularité na ya constitution na ya ram na ya nzalo ezali na mboka na biso na makambo ya ko ezali koleka totelema pona kolakisa ke toza contre yango. Merci mingi, merci mingi.